journal pour la peuple info linga na mke boza ke bil pour cette télévision maintenant pour la journal na bino to fonga la masona primature pour la rota sabino que Premier ministre Judith Suminwa ayambaki mardi 12 août na cabinet na ye ministre ya ITPR John Banzalunda ensemble balobela ki likambo etali ba modernisation ya banzela pe ya ba pombola na reportage ya Nathalie Kaila pe héritier Mapine. Premier ministre Judith Suminwa Tuluka ayambaki na audience ministre de infrastructure pe travaux publics John Banzalunda ba échange na bango ekendaki mingi balobelaki ba défis structuraux ya mboka na biso mingi insistance ya modernisation ya ba route ya ba pompe ba réseau ya transport oyo ezali identifié lokola levier prioritaire ya programme gouvernemental. Na suka ya masolo na bango, John Banzalunda a souligné que dimension historique ya mission oyo bango bazali kotalisa gratitude envers ba haute autorité ye alobi aye ko remercier président de la République Nanzela ya premier ministre pe ko remercier chef ya gouvernement na ba échange oyo balobela ki mingi ba question essentielle pour na makambo etali banzela ya mboka na biso boye azwaki orientation moko claire et pa ya chef ya gouvernement ndenge atalisi liboso ya ba attente oyo nyonso population azana yango ministre atalisi ke esengeli ba doter RDC na lombango ba infrastructure moko ya malonga balobi na population ako bakosala confiance na gouvernement ya république ba route ya développement ekoleka na développement ya banzela pe lisusu ezali devoir pona kotonga ba infrastructure oyo ndenge alobaki a reconnaître ki ampleur ya misala oyo esengeli ba réaliser mingi penza enclavement ya ba province mususu oyo ezali bongo na déficit ya ba infrastructure moko durable. John Banzalunda a insisté ki mingi na grande responsabilité ya ministère na ye ba orientation et pesamaki na premier ministre ba cibler action moko coordonnée transparente pe oyo ekozala accès na ba résultat moko tangible. Beaucoup tani oyo est confirmé priorité absolue oyo bazali ko accorder na likambo etali ma infrastructure et pas ya premier ministre John Banzalunda na suka masolo na na primature atalisi ke mandat ezali renforcé pour na ko accélérer ba chantier oyo ezali komonana pour na kobongola réseau routier national na colonne vertébrale ya développement économique et social. Namasona mosusu bosengeli kosimba que Conseil national de suivi de l'accord Sensa na mukuse na bokambami ya président na yango Joseph Olengankoi bazalaki na réunion le 12 août Bolanda compte rendu et le héritier Mapine. Conseil national ya suivi ya accord pe processus électoral Sensa na mukuse na bokambimi ya président na yango Joseph Olengankoi Mukunji bazalaki na session ordinaire pe hebdomadaire na bango mardi 12 août 2025 na salle de réunion na bango oyo ezwami na commune ya Gombe ba point mibale ezalaki inscrit na ordre du jour ya liboso balobelaki menace persistante pona kimia pe situation ya ba déplacé interne oyo bazali victime ya guerre na province ya Nord pe Sud Kivu. On a paix favorable na oyetali premier point unité nationale paix développement yangonde ezali kaka absence ya guerre te kasi likambo etali kimia ezali pe menacé na mboka na biso na absence ya sécurité humaine pe na ba violence nyonso oyo ezali kosalama na société na biso nde na tina wana Sensa a constaté que kimia vraiment na société na biso ezali kokima de plus en plus bakisa na guerre oyo ezwami na est ya République démocratique du Congo kasi yango ezali bongo menace moko makasi pona likambo etali kimia likambo ya insécurité généralisée na étendue mobimba ya République démocratique du Congo. Sensa apesi ndakisa kaya Monsieur Fiston Wilonja Mukamba journaliste de son état oyo akufaki na Bukavu na butu ya 4 kino 5 août 2025 na ba circonstances oyo ezali vraiment koyebana te balobeli kaya pasteur Kelly Bati Kazibaziba oyo babomaki ye na ndaku na ye na ville ya Bukavu lundi 11 août 2025 na ba homme armé oyo bazalaki identifié te balobelaki lisusu ya mademoiselle Priscilla Mananasi oyo azalaki bongo jeune fille ya 17 ans ye azalaki assassiné na butu ya le 2 kinotokoma le 3 août 2025 na lopango na bango ya Libota na ville ya Kinshasa na quartier Badading na commune ya Selembao alors que alingaki a protéger papa na ye liboso ya bato bazalaki na minduki ka ya garde du corps oyo akufaki
na niveau ya école Sainte Famille na Rigini na commune ya Lemba na date ya le 4 août 2025. Boyi batangi kaka bakawana batalisi ke monte ya insécurité ezali kokoma ebele pe ekomi kobangisa bakisaka ya bakuluna oyo bakomi koopere bisika nyonso na ville ya Kinshasa même na commune ya Gombe. Balobelaki ka bamobondo na périphérie ya capitale ya République démocratique du Congo mingi penza na Mbankana. Boye na tina wana conseil national ya suivi ya accord pe processus électoral azali ko condamner makasi ba assassinat oyo nyonso ezali kosalama pe asengi na ba AFC M23 bayeba na koveiller na respect ya ba droits humains. Nangambo ya iko bosengeli kosimba que Luc de Jeanne de l'Union congolaise iko na mukuse bazali bonko organiser matinée de réflexion dimanche du 7 août 2025 na salle paroissiale Saint-Norbert na commune ya Mongafula. Thème ezali bongo leadership de jeunes face aux défis du 21e siècle. Bolanda ba détail et le mona Fabrice Ndom Héritier Mafide. Leadership des jeunes face aux défis du 21e siècle. Yangonde ezali mobange na thème oyo ekozala développer na matinée de réflexion oyo ezali organisé et ya bilenge to ligue de jeunes ya Union congolaise ikona mokuse parti cher ya président national professeur Dr Daniel Mukoko Samba ba cadre pe ba militant ya Union congolaise ba bengami ko assister ebele na union sowana na cadre ya journée internationale de la jeunesse oyo ezalaka célébrer chaque le 12 août matinée ya réflexion oyo ezali bongo organisé dimanche 17 août 2025 na ngonga ya 13h kanga esika oyo salle paroissiale Saint-Norbert ya commune ya Mongafula. Activité oyo ezali bongo pona bilenge pe ba personnalité nyonso oyo bazali ko se distinguer na ba différents domaines yango ekozala bongo na mission ya ko mobiliser ko sensibiliser bilenge liboso ya ba défi ya ndenge na ndenge oyo bango bazali confronter bilenge nyonso ya ville ya Kinshasa bilenge oyo bazala ba ambition ya ndenge na ndenge esengeli ba participer na séance ya réflexion oyo ekozala bongo moment kitoko pour na partage d'expérience ya ndenge na ndenge ba intervenant ebele bakozala lokola Joseph Mankamba oyo azali fonctionnaire international pe encadré de jeunes Maman Mireille Bénédicte Napa ye azali secrétaire national en charge ya entrepreneuriat et métier na parti politique Union congolaise. Rigen Kaputa avocat pe chercheur na droit azali pe activiste ya ba droits humains. Jean-Charles Moussilulu ye azali géopoliticien pe encadreur ya ba jeunes. Bangonde bako intervenir mokolo ya dimanche 17 août 2025 oyo ligue de jeunes ya iko bazali ko organiser bato nyonso babengami kokende vraiment ebele pamba te thème oyo eza na litomba leadership de jeunes face aux défis du 21e siècle yangonde ezali thème oyo ekozala développer boye bolamu na ba cadre pe ba militant nyonso ya Union congolaise oyo bako participer na cérémonie oyo to na matinée ya réflexion mokolo ya dimanche 17 août 2025. Après remaniement, il y a gouvernement, ba réaction ezali kokoba se kokoba na ngambo na EP Jean Noël Munyoka cadre na parti politique oyo ba bengi Alliance pour un Congo fort yepe a remercié ki chef de l'état pona kopona John Lunda Banza loko la ministre ya ITPR bolanda reportage na micro ya Christian Kingebi. Liboso na pesa merci na mokonzi ya mboka Fachi Beton ye oyo azosala ete mboka na biso etambola malamu atako banguna bazotika ete biso oza nsima na ye topesi merci choix wana nakanisi mpona président national na biso c'est un choix mérité parce que notre président c'est quelqu'un de sobre moi bato basalaka misala makasi balobaka te c'est quelqu'un de très sobre et de très efficace ayebi musala biso tovandi na ye tosali na ye depuis tobandi na parti na biso avec les camarades présidents tout ce qu'il nous a dit on l'a vécu et on va continuer à les vivre donc tokumisi nzambe tokumisi président Fachi toyebi ke manso ekolega malamu mpe biso tokotia président na biso maboko ayebi oyo population ezomema parce que ye moko azali moko kati na population oyo biso tokoyebisa ye moko ayebisa biso yango déjà tokorapele kaka makambo ya bandaki koyebisa biso mpe biso tokotelema tokosunga ye parce que mosapi moko esukolaka elongi te
Il y a comme ministre ITPR, c'est bien, mais il n'est pas un magicien, seul il ne peut rien. Et c'est qu'il peut biso population, bah orientation, il y a au pays biso, tout ça yango, tout ça les yango, surtout ça les orientation, on a pembo que état mola malam. Pour Congo et bon, ils allaient comme bafati yé mon côté, ils allaient comme ministre ITPR, ils allaient comme moto mon côté. Pour Congo et bonga, ils allaient et leur mot il faut biso ban, surtout télé, ma to lingambo kana biso, ngana kombo la lopa on a ministre ITPR ya kombo la lopa on a ngate. Ministre ITPR a débouché caniveau ils ont na katia le pas on a ngate parce que ba sous na pas surtout na ba caniveau c'est pas le ministre de l'ITPR qui viendra faire ça mais ministre de l'ITPR a peut ça ba orientation on a débouché na le pas on a bois qui na balabala ya a évacuer yango nde mbano biso toza nango ya kobombela ye soki asele mosala malamu. Na cadre ya journée internationale de la jeunesse, Oyo ezalaka bongo célébré chaque 12 août, réseau national pour le développement de la femme, Renodef na mukuse ba organizaki activité moko na siège na bango bolata. Na cadre ya journée internationale de la jeunesse oyo ezalaka célébré le 12 août ya mbula nyonso bosimba ke pona mvula oyo réseau national pour le développement de la femme Renadef na mukuse oyo ekambamaka epai ya coordonnatrice nationale na yango madame Marie Nyombo Zaina baorganizaki milulu moko ya kafu na siège na bango ezalaki lancement officiel ya caravane Agir, autonomisation par la génération du D et des revenus portés par les Renadev dans la province de la République démocratique du Congo. Bosimbake ezalaki bongo na objectif ya kokende na rencontre ya ba jeune fille ba garçon pe ba mama pour na partager ba idée ba activité na bango oyo bazali kosala ba activité simple accessible na rentabilité pe ko briser cercle nyonso ya dépendance to pe ya chômage. Bosimbake milulu oyo elekaki na ndenge moko ya malamu bongo na sima Marie Nyombo Zaina oyo azali coordonnatrice nationale ya Renadev ye asalaki mo ya circonstance balobelaki pe introduction na entrepreneuriat ba échange ba question pe ba réponse et salemaki espace et inspiration pe ba témoignage ba entrepreneur moko sima moninga balekaki pona kopesa ba témoignage par rapport ya makambo oyo bango bazali kosala foire ya ba idée et salaki pe au rendez-vous ba présentaki ba idée pe ba produit ba participants nyonso bongo tomonaki pe exposition libre ba produit pe ba visite guidée et salemaki na ba différents stands et pa wapi ba jeune exposaki biloko oyo bango bazali kosala digitalisation des AGR pe présentation d'opportunités na accompagnement ya Renadev nyonso ezalaki vraiment au rendez-vous. Boyemo ya remerciement et pesamaki et pa ya coordonnatrice ya Renadev photo de famille et clôturaki milulu oyo ya kafu et salemaki mardi 12 août 2025 na siège ya Renadev na cadre ya journée internationale de la jeunesse na micro ya Info Lingala coordonnatrice nationale ya Renadev madame Marie Nyombo Zaina alobaki boy. Toza ko célébrer 23 ans d'existence na biso réseau national des ONG pour le développement de la femme. Et en marge ya date wana eza journée internationale ya jeunesse yango Renadev elingaki pesa cadeau munene na ba jeune na ba femme ba oyo baza na kati ya entrepreneuriat ba oyo baza na ba entreprise baza na ba idée menanu ba comité Renadev lancé milulu munene oyo couvrir Congo mobimba donc dans toutes les 26 provinces de la RDC, bazako sala milulu oyo toti ko sala lelo. Nini tomoni tango to lancer na kati ya plateforme na biso to lancer idée ya caravane agir. Caravane agir oyo loba autonomisation par la génération d'idées. Ça veut dire to lingi to rendre ba jeune ba femme na batu nyonso ba baza na ba entreprise, ba baza na ba idée, ba baza déjà na ba activité na bango autonome. Na couloir éducation bosengeli kosimba que institut technique de météorologie itemat na mukuse bafongola ki déjà la porte na bango pona ba inscription ya année scolaire 2025-2026 boleka bongo na site ya Barumbu. Pour assurer éducation ya mwana ne garantir malonga moboti nyonso alengelaka yokelenge lokoyo institut technique de météorologie aviation et télécommunication itemat ndolo na mokuse afongoli porte na ba inscription oyo eza koselema ofele veut dire gratuite pour l'année scolaire 2025.
2025-2026. Et kaka ozwa déjà formulaire na yo kitoko pe okomisa mwana na yo kobanda na classe ya 7e ti na 6e des humanités. Bana nyonso oyo basilisi primaire itemat ndolo eza kozela bino moboti kozela te kuna basection eza ebele: aviation civile, électricité générale, mécanique générale pe électronique. Oyo bokozwa na kati 3 options mokoka lokola radio transmission, commutation pe électronique industrielle. Mwana ye moko kaka sala choix na ye formation de affaires ya itemat oyo esalaka ke soki mwana asilisi awa akoki komonte misala na ye moko kitoko to akoki déjà kotravailler na entreprise en tant que vrai technicien. Baprofesseur awa kale na ndenge ya nyama welisa inscription eza ofele Samedi 19 juillet 2025 à partir ya ngonga ya 7h. Premier test d'admission Pe deuxième test ekosalema samedi 23 août 2025 kaka na ngonga ya 7h. okanisi esili tintin itemat ekanisi bino bato oyo bolingaka kokubisa formation pratique na technique. osilisa na yo déjà classe kala kasi olingi renforcer pratique na yo kitoko batieli bino centre de formation à courte durée na badomaine oyo électricité automobile, installation des centres solaires. oyekola ndenge nini bainstallaka bapanneau solaire ata oza na baprovince mosika masolo awa eza kofungama kitoko koyekola kitoko. Informatique, théorie na pratique nyonso ezali avec balabo na bango moko ekuba na pointe esilite. Réseau et maintenance électronique awa bokoyekola rebobinage, système embarqué, vidéosurveillance, bacours ya anglais pesa kopesama. Tango ya koyekola pe okoma utile na société eleki nanu te. bolekaka deja na babiro ya itemat ndolo oyo esomi na kati ya Istandolo, avenue Aérodrome numéro 3930, quartier Ndolo na commune ya Barumbu. Itemat Ndolo, mfumu ya formation technique. Collège prof Aouka efongoli déjà ba porte na yango pona ba inscription ya année scolaire 2025-2026 na inscription nango ya Bumbu pe ya Makala. Bolanda. Osungi ya baparent aye lisusu ndenge kaka amesana makambo ya sika yangoyo ebandi pona année scolaire 2025-2026 pona collège prof Aouka elongona yemoko le promoteur John Aouka Moma le grand baoba oyo alingaka bana bino batanga kitoko aye lisusu na ba surprise ebele. J'ai bien dit ba surprise ebele bosimba na cycle maternel de 3 à 5 ans aye na makambo ebele kasi misolo eza na yango muke toza pe na primaire na collège prof Aouka kobanda na première année tu na 6e année. À part wana tozali pe na éducation de base de 7e à 8e yaboye etikala kozala te kaka na collège prof Aouka. Ba parents bayoki balobi collège prof Aouka nde mosungi na bango. Na collège prof Aouka enseignement eza vraiment ya qualité malgré Minerval eza nango ya muke prix ya Nyampoul pe ya Gratana kasi enseignement ekuba. Papa, mama, yoka kitoko, kobanga kitoko ya bâtiment oyo ekuba te. Nyonso to Minerval ezali à la portée na bino nyonso. Kasi mwana akoki kotanga na ndenge ya kitoko. B'inscription eza nango ya ofele. Esi ebandaki déjà ezali kosalema chaque jour de 8h à 16h. Okotuna ngai collège prof Aouka ezwami wapi. Yoka bien, kanga adresse oyo. Collège prof Aouka ezwami na commune ya Bumbu mingi penza na avenue Luyeye numéro 9A na route Elengesa pene ya Wenze ya likolo ya Makala. Mosusu pe ezwami na avenue Nkolo numéro 36 pene ya le destin topé na direction ya Souci MM. Enseignement ezali vraiment ya qualité pour ba enseignant bazali très qualifié. John Aouka Moma le grand baoba azali kosangisa expérience elongo na jeunesse. Kuna pe ba classe ezali bien aéré ba salle de classe ba condition kaka ndenge UNESCO azali kosepela. Kuna vraiment ba condition ya kitoko kasi Minerval ya muke ndenge yemoko promoteur John Aouka Moma le grand baoba alobi. Sengi kaka na maboti bo ya na 40 000 pour la primaire, 45 000 pour la maternelle
pe 48 000 mpona 7 na 8 wana ezali bacompte oyo tolingi kozala nango mposa na ebandeli ya année scolaire qui le 30 septembre peut permettre biso to faire fonctionner école. Bosimba pe boyeba ke wana ezali a compte kasi ba monta misusu etikali ba parents bo banga te ekozala discuter na mois d'octobre mingi penza na début na yango entre comité de gestion ya collège prof auka et longo na ba parents ekozala na yango eloko moke kaka ndenge amesana. Na collège prof auka ba élève basalaka ba visite guidée bisika ebele pona kofongola ba mémoire na bango. Papa, mama, na misolo muke mwana atangi kitoko pe asilisi na mystique ya fourmi po azala utile na société. Bosimba ke ba notable ya lobby ya RDC bakobima awa, ba lauréat babimaka awa. Collège prof auka yende mosungi ya bana. Collège prof auka yende champion. L'inscription ici est bandie la complexe scolaire Mama Pemba 1 et puis des écoles il y a fondation Nerombungu na commune ya Kisenso. Ozali moboti ya mwana kasi yende beki na yo ya lobi ondimi kitoko po ezala boye yoka bien po na éducation ya kitoko pe ya qualité koluka mosika te ezali kaka pene na yo. Fondation Nerombungu yango nde ezali ko répondre na souci ya ba parents ndeko po na année scolaire 2025-2026 oyo ezali ko fongola ba porte na mois de septembre. Yoka po na complexe scolaire Mama Pemba école ya Fondation Nerombungu ekomi mibale ya liboso ezwami na avenue Bantandu numéro 44 quartier Bikanga na commune ya Kisenso. Ya mibale yoka ya sika ye nyonso kaka pona bana batanga kitoko yoka bien yango pe ezali ko fongola ba porte na yango déjà na rentrée scolaire ya mois de septembre. Yango ezwami wapi avenue Mwanga numéro 11 na quartier de la paix toujours na commune ya Kisenso frontière ya commune na Matete. Pour na inscription ya année scolaire 2025-2026 bokende na Lombango pour na kokomisa bana na bino kobanda lundi kino mokolo ya samedi ba bureau ezali déjà kofungwama ba section to ba option oyo ezali organisé toza na maternelle de 3 à 5 ans toza na primaire pe toza pe na éducation de base de 7e à 8e toza pe na latin philo sciences pédagogie générale commerciale et gestion coupe couture mécanique générale électricité construction pe électronique pona oyo etali ba pratique ba atelier pe ba laboratoire et kuba pe ya qualité supérieure toza na atelier ya mécanique électricité construction commerciale et informatique coupe couture pe électronique nyonso wana côté pratique Vandakimia ba école ebele ba yaka awadi cadeau signé Fondation Nerombungu bongo pona oyo eteli ba salle de classe bo bangate ba condition ezali vraiment ya kitoko ba salle ya minene ba salle bien aérée ba condition hygiénique et kuba ba banc kitoko pe ba enseignant vraiment ya qualité ba lauréat ba bimaka awa complexe scolaire Mama Pemba ya Fondation Nerombungu poto na RDC poto na Kinshasa pe poto na commune ya Kisenso esika enseignement ya qualité ezali kopesama ezalaka mosika te bana kin pe ya RDC cadeau kitoko yango yo pona bana na bino. Merci honorable Nerombungu mwabanga moyo pona cadeau kitoko opesi na bilenge oyo ezali vraiment bato ya ITB kokolo bosambarke ebele polobi ba notable ya RDC bakobima awa ya boye omona wapi tomona te kaka na banga moyo epai ya Fondation Nerombungu epai wapi elengi eye pona bana batanga kitoko pe enseignement ya qualité ko banga monene ya babatima te ko banga kitoko na yango te pe enseignement ya qualité ko banga te kasi Minerval ezali à la portée ya moto nyonso po Fondation Nerombungu aza na souci bana ya RDC batanga kitoko boya ebele boko sepela boza déjà à kosepela. Institut technique de mythologie qui te mate de nouveau bafongola qui peut déjà ba porte na bango pour l'année scolaire 2025-2026 boleka bongo na site ya Mbinza Delvaux.
boyoka sango na memeli bino na oyo etali bongo ba formation ekuba na domaine technique ya solo yango nde esalaka ke babenga bana na bino ba ingénieur yoka pona année scolaire 2025-2026. Institut technique de météorologie, aviation et télécommunications, Itemat Binza Ista, na Delfo, na commune Yangalema, bazali ko bengi sabapara nyonso ya Kinshasa, pe ya ba province ya RDC, oyo bana na bango, bazali na ba ambition ya kolanda ba formation na ba domaine technique lokola, aviation civile, mécanique générale, mécanique automobile, électricité générale, construction générale, météorologie et électronique. Oyo na kati na yango bokozwa 3 options: totangi radiotransmission, commutation, bakisa électronique industrielle, cours ya anglais, pe informatique et zali na pointe. Po bana na bino bazala ata na susi mokete na mboka ya bapaya. Ba option nyonso oyo totangi boko kuta yango na Itema Mbinza na Ngalema. Sango malamu oyo tomemeli bino na 2025-26 ezali ouverture ya section mibale, section commerciale et gestion na section coupe couture. Toyebite na milieu oyo ba jeune mingi balingi kosala musala ya maboko po wana peza technique kotonga eza musala eza avantage ebele. Musala o ezo sala ke surtout pour la base eza musala o eza ke libela otikali na mona maboko. Quand météo avenue Metelstat numéro 1 quartier Congo commune Yangalema bolekaleka na ba bureau na bango pona ko retirer ba fiche ya ba demande d'inscription pona année scolaire 2025-2026. mingi pona bana na bino oyo bakomata ba classe ya 7e pe 8e pamba te ba candidature na bango ezalaka conditionné na test d'admission. Premier test d'admission Samedi 19 juillet 2025 à partir ya ngonga ya 7h. Pe deuxième test ekosalema samedi 23 août 2025 kaka na ngonga ya 7h. Bolekaleka na ba bureau na bango pona ko retirer ba fiche ya ba demande d'inscription pona année scolaire 2025-2026. No batanga kawa ba ko silisa wa bokoki komona bango ebele sur le marché. Tango ba aussi sa classe na bango na domaine nyonso. Azana makoki ya ye moko kosala musala o ya ye koliawa a créer entreprise na ye pe azan apte ya kokende pe kolukesika musala esika mususu pe bazwaye penza parce que bazu formation oyo ekoki penza pona bango. Yango na bengi bino boya ebele boya non seulement pona ko wela komi komisa mais nalingi bokoma nanu avant bota l'école ango bo visiter ba laboratoire bo visiter ba atelier na biso pe simanango ekopesa yo posta ya koya. Journal ya peuple na peuple komi na suka soki bo sepelaki une édition ya lelo pesa bongo merci na dadine asona pe Minjo Mabasi grâce po bana sima ya caméra tozalaki bongo na Igor Ting montage simamaki epa ya Fabrice Lundombi pe Francis Kanza. Journal ya peuple na peuple ezaka supervisé pa na moko héritier mapindi mbotika la malamu. Au revoir.